Opposant Jean-Marie Michel Mokoko atikaki Congo Brazzaville lobby pona kokende kozwa lisalisi na Turquie na bokengelami ya basindili ya mbulamatari. Azalaki na l'hôpital outa le 2 juillet na kouta boloko e pai wapi azalaki kolekisa etumbu ya mibutu kumibale akatelemaki. Asambisamaki na kozwama na minduki pe na koluka kokoisa bokonzi mwa mibusima na maponami ya bokonzi ya mboka awelelaki na Denis Sassou Nguesso na 2016. Denis Sassou Nguesso atiami bomokambi ya CEAC na bakokani baye ya etuka ya katikati ya Afrika. Président Félix Tshisekedi pe azalaki na likitali yango lisalamaki na visioconférence na bokambami ya Ali Bongo Ondimba ya Gabon oyo atikeli Sassou Nguesso libonga. Bakeli beko zomi na misato ya ekolo Congo Démocratique baye bazali kosenga mbongwana na maponami bazali kokoba masolo na bango na ngambo insor. Basololaki lobi na Corneille Nanga, mokambi ya Seni, Ilunga Ilunkamba, ministre wa Yambo na Jean-Pierre Bemba ya Lamuka pe MLC. Mokambi ya Banque Centrale ya RDC apameli ba compagnie ya téléphone mobile na kosala ete dollar e mata. Alaki bango etumbu ya 5% ya misolo na bango. Donald Trump abimisi likanisi ya kopusa maponami ya mokonzi ya mboka ya le 3 novembre na ntina ya Covid pe pona koboya moyibi na kotinda nkasa ya maponami na poste. Baike ya ba républicain batelemelie. Barack Obama apameli Donald Trump pona kotinda bayi polisi pe mampinga kobengana batamboli. Alobi yango na matanga ya sénateur ya Moindo John Lewis.